Bonjour, bonsoir la famille, mbote na nino bisika nyonso kozali. J'espère que tout le monde va bien. Biso toza bien, nguna nzambe azobatela. Vraiment merci na bino nyonso na ndenge bozoba tant na bino ya kotala bilema na biso tikete nzambe na lola apambola bino. Nzambe na lola amona bino et na souhaiter la bienvenue na nouveau abonné. Merci na ba abonné nyonso vraiment na ba visiteur nzambe na lola apambola bino et amona bino. Voilà les autres dans la recette na biso ya mikate on bande ko basenga kinga ba bibi atoni to mona pende ni no sala mikate ya on ba ki que pas de problème na ko la vidéo comment pour sala mikate. Alors, on a déjà la vidéo ya mikate ya masangu na chaîne et naza pe na mikate mosusu na chaîne mais tellement et vous me dit déjà la vidéo mosusu qui na fait batu baza na difficulté ya mona na ba ki papa na bino comment ya ko sala mikate. Excusez-moi naza na Angers vraiment pour l'indice pour na voilà merci. Alors pour nous ça la recette na mikate pour bonjour mon naza na farine na la farine, on a la levure, on a toujours farine oyo, il y a la self-raising flour, donc il y a self-raising flour. Donc il y a déjà mélangé dans les levure nango et vimba kayango moko. Donc on a la levure té, ce qui est aux la farine normale, alors faut ça la levure. Mais on a pas pays ni fait Europe au coup dans la farine oyo, il y a self-raising. Au commis karata au commis en boye et kobimela même si ok na ba supermarché au tuni bango qui farine déjà ils a kana levure ba pour la sayo. Voilà naza na miliki nanga awa ils a vraiment mingité c'est juste comme ok et o ils a mai ya moto te que o etoki makasi parce que so mai ils a moto makasi pat na yo et pour ça la mbuma farine no pour ça mbuma fait za mai moko ils a gel. Et naza na mungwa langa naza na mungwa yango naza na miel donc na place à miel soko lingi miel te ko salela na yo sukali menga na ko salela miel pona vidéo na ya mikate ya lelo vidéo ya mikate o eza na chaîne na biso to salela sucre na oyo lelo to salela miel. Et naza na tangawizi ngai awa mais soko lingi pe tangawizi te okoki ko longola ngo na ko cha juste mokie. Et naza na sucre vanille nanga alors et na kosaila mafuta nanga donc mafuta ni la base na biso kosaila mafuta voilà toujours banda préparation na biso ya mikate na biso na sala boye mais ce qui on a la façon que c'est ça là pas de problème boye ça la tanga vraiment na maîtriser na tino mai nanga boye et na ko va miliki ngai na che. Ok, na chepe ni asote. Kisi mai. Nazi mungwa mingi te. Boye, na che. Mungwa ezalaka bien parce que mungwa ebimisaka goût ya sukali et puis ça bien vraiment donc faut che mungwa esalaka bien. Et nazoka miel na ngai nazocha na kochana na chimba ina no boye so na moni pat nanga mai eza mukie na kobakisa china no boye et na vu sucre vanille nanga che na sala de ensuite tangawizi nanga eza ya poussière natie mingi pe te e nakobalola yango balola yango très bien pour miel nyonso na se epanzana. Voilà bomoni miel eza soute epanzani et sikoyo nde na kozwa farine na ngai na kotia naosala oyo deja eza ya kofongwama
juste pour farine na ucha na bando ucha ndambu machi farine pour ça par rapport au nombre de personnes bakolia mikate na yo parce que ngana linga te na biso salela verre moko parce que so yo za bato ebele nga za ba msunga za bato ebele te yo za bato ebele so sali verre moko monte ke ko kabino te o tala bato yo za na bango bato bakolia mikate na yo nde okosala soko lingo sala pâte no na maboko osali na maboko na kati nanu caméra na beta yango bien tant na koya pona vraiment na beta pâte na nga bien na koya kolakisa bino po video eza vraiment mulai mingi te on a toujours continuer toujours que ça la pâte na biso parce que faut que koyeba ke mikate po ezala bien ezo dépendre na ndenge nini osaleli pâte na yo faut penza obeta pâte na yo bien oza sûr ke bamboma nyonso ebungi ekomi vraiment pâte moko ebalobaka smoothie eza vraiment bien bamboma eza te à ce moment ke okomona ntango osala mikate na yo ekobima bien mais soki pâte na yo eza bien te mikate na yo mpe ekobima bien te voilà toujours continuer toujours ka na kobeta boye na nsima ya caméra mpo na video eza molai te mpo bato balingi kodiscute o video eleki molai c'est ça. Voilà la famille pâte na biso yango yo pâte na nga esangani bien yo moko okotala ntango ozobeta pâte na yo soki omoni ke pâte na ebimi makasi mingi okoki toujours kobakisa mai oswati miliki ça dépend na ndenge olingeli oswati soki omoni ke pâte na eza toujours léger okoki toujours kobakisaka farine na yo ntango ozobeta yango ti ozwa vraiment pâte oyo na ndenge yo olingeli voilà naza happy na nini na pâte na ndenge ekomi voilà sikoyo eloko na osala nazotika yango mokie na pembeni ata 10 à 15 minutes soit 20 minutes après nakozonga mpona nabanda kokalinga mikate na ngai voilà nazofinika yango kotika yango polele te excusez mpona voi na nga vraiment oza oblige bandeko basengaki baningi bamona koma nasalaka pâte na nga eza na bafaçon ebele nde nalobi okosalela boye okosala miel okosala sucre normal eza na bafaçon ebele sympa ke chaque jour nasalaka pâte boye nasalaka kaka na miel nasalaka mpe na sucre nasalaka mpe sa tangawis donc ça dépend kochange bagout ya biloko kolia ezalaka très important kokanga makala na gout moko te ozochanger mpona ezalaka bien kosala monotonie na cuisine te voilà merci totiki yango à côté pendant 10 à 20 minutes après tozonga mpona koya kokalinga mikate na biso merci. Voilà la famille après 10 à 20 minutes tozongi mpona toteste pâte na biso et soki eza ready tokokende kobanda kokalinga mikate na biso pâte na biso yango oyo pâte na biso voilà pâte na biso yango oyo nazoteste yango na mai nanga awa nateste yango donc oui naza happy na pâte nanga siko nazokende mpona kobanda kokalinga mikate oyo eza sani na ngai nabongisi oyo na bando kotiela mikate na ngai ntango nazokalinga yango natie tisho na kati boye parce que mikate ntango ebimaka na moto ebimaka na mafuta na yango nakobanda kotia yango awa tisho wana ekobanda komela mafuta wana mpo eza teke mosusu moto akolia mikate boye mafuta na maboko etu tisho wana ekobanda komela mafuta na biso et puis awa mai nanga déjà na suki osimba bomoni awa yango esali boye ntango nazobwaka mikate nanga nabwaki nasimbi mai nabwaki nasimbi mai po ekangamanga mingi na maboko te voilà siko tozoleka na réchaud na biso merci. Voilà la famille awa déjà natiaki mafuta nango na moto
ma mafuta na moto déjà ozozela ngo mpenza ekoma moto bien. Après tokobanda sikoyo kobwaka oyo ezali mikate na biso. Il faut s'assurer que mafuta na yo ezwi vraiment moto bien avant obanda kobwaka mikate na yo, sinon te soki mafuta no ezwi vraiment moto bien te obandi kobwaka mikate na yo ekokota mafuta na kati po leta eshofaka mafuta ekokota na kati ya mikate. Nazo tester mafuta na ngana tala soki ezwi vraiment moto bien. Après na continuer so ezwi moto penza bien te na kongela lisusu moke na ko tester na mwa mikate moko ya moke po na tala penza ki soki ça va. Awa huile na ngeza na moto ya makasi soki moto na ngai soki mafuta na ngai ebeli bien. Après tant na mando boka mikate na ngande na kokende ko diminuer o ezali moto na ngapo ko kaninga mikate na ote na moto moko ya makasi. Voilà, nazozela susu mwa moke ata 2 minutes, nazozela ata 2 minutes. Après na kobanda sikoyo kobwaka mikate na nga. Merci tozela. Voilà la famille, moto na sikoyo edui bien na mafuta tozobanda sikoyo kobwaka mikate na biso. Omoni soki mikate mafuta no ezwi moto bien ekozala tango obwaki mikate na o mikate bando mata directement likolo. Bomoni o tochaki liboso wana tema mafuta ezwa epena moto bien te efandaki na se ya njungu. Bomoni mais sikoyo bozomona ezomata directement likolo. Pona olakisa ke il faut oser la penza mafuta na yo ezwa moto. Soko oza sûreté ke mafuta no ezwi moto bien okosala ndeti nga na salaki o tester obwaki no mikate moko otali soko moni ke ezwi moto bien te. Après ozeli lisusu kozwa risque te obandi kobwaka mikate nyonso mbala moko na kati ya njungu oyo obebisa mikate. Ozomona awa penza ezolakisa ke mafuta na biso échauffe bien tant mikate na biso ezokita ezo mata mbala moko. Donc obwaki mikate emati likolo obwaki mikate ebwaki emati likolo. Donc so mafuta no ezwi bien moto bien esalaka bongo. So mafuta no ezwi moto bien te ebando obwaki mikate edindi mbala moko na se efandi kuna emati likolo te pona olakisa ke mafuta na yo ebeli te. Voilà, nazokitisa ko moto na nga pona mikate na nga ezika te na poso na kati ezala mobesu. Donc faut tia sikoyo soki moto na yo ezwi bien mafuta no ezwi bien okitisi moto na yo na nini moko ke esala ke mikate na yo ebela na libanda tina kati po moko ezala komona osali mikate poso ezolakisa ke eza ya kobela mais na kati kuna okomona mikate na yo eza mobesu. Donc il faut jouer na moto na yo. Voilà, bon on a vraiment mikate na biso et ça a mis ba boule bien et ezobela. Donc il faut jouer na moto na yo. Donc voilà. Et tokotika sikoyo mikate na biso ebela et puis tokutana. Merci. Voilà la famille, juste à rappeler, tant que tu mikate na moto, il faut que tu balola kayango parce que ezalake bangambu nyonso etela bien. Mikate ba balola kango. Ozo tikela ngo mwa muke ebeli obaloli ozo balola. Donc ozo balola no kaka pour et permettre ba côté nyonso etela bien, ezalate que côté mususu eteli, côté mususu etikali pembe. Donc voilà. Ozo mona mikate na biso. Voilà, na olakisa bino ndenge nazozwa pâte nanga so na longoli tour oyo na olakisa bino ndenge nazozwa pâte nanga et nazobwaka na mafuta po ezala moins difficile pona bato nyonso bandeko nakosa bino te nga moko pona yekola mikate nakoma kosala mikate boye ezwaki nga nayebi te nayekolaki kosala kwanga facilement mais mikate nakokosa bino te bandeko naloba te ke eloko nyonso ezala facile mpona moto nyonso nakoyebisa bino verité kwanga nayekolaki yango facilement mais mikate te ewumelaki mpona yekola yango ezalaki amour nasali ebimi matoi nayebisa bino vraiment vérité. Voilà, sikoyo tozolongola mikate na biso première tour na biso tozolongola yango et tokoya kotia deuxième tour na biso na kolakisa bino koma nazozwa pâte nanga nazobwaka. Merci. Ok, voilà,
nazolakisa bino moni pate ya mikate odindisi maboko no na mai ozwi boye ovaki comme ça nga alingaka kosala mpena babula minene te na mikate donc c'est ça voilà e nakodindisa maboko nanga na mai odindisi nasali boye obongisi boye no bien ozwi obwaki obongisi voilà c'est simple mais nga moko naoyebisa bino bandeko voilà c'est ça moko seke esala bien moko seke esala bien na santé mais naoyebisa bino vérité nga moko ezwaki nga temps mpona yekola mpenza mikate na nga ekoma kobima bien. Voilà, mikate na biso yango oyo kande na lakisi bino wana et sikoyo tokozela mikate na biso ebela et puis tokoleka na oyo ezali présentation na biso. Voilà, bozomona mikate na nga ndenge ezobima bien propre, baboule moko propre kitoko. Donc c'est ça, bayekola kaka biso nyonso tozoyekola mutu ayebi koleka mutu aza te biso nyonso tozoyekola mwa connaissance oyo nzambe atie kati na biso tozopartage yango na bandeko mosusu toyebi bato ebele mpe kuna bayebi me tozoyekola biso nyonso oyo toza nango ya malamu tozokabola na baninga na bandeko mosusu pourquoi pas. Merci na bino, tozokontinue kokalinga mikate na biso. Merci. Voilà la famille, recette na biso ya mikate yango oyo vraiment il est simple, facile ya kosala. Olandika betape nyonso ndenge nasali vraiment je crois bien au réussir. Merci na bandeko oyo basengaki video ya mikate nzambe nalola apambola bino ohésite te soki oza na besoin tosalela bino recette moko otike biso juste na se ya commentaire toza wana mpona koedane toza wana mpona kosoutenir vraiment nzambe nalola apambola bino ndekokutana na video tala video ntina suka partager, aimer, commenter et kozala malamu mingi sunga biso sunga chaîne na biso juste na partage na yo partager, ko aimer, ko tika ba commentaire moko o ezali malamu o ekosunga o eko encourager moto o tika commentaire moko te o eko sala moto bien te tika commentaire moko na ndenge ya bien même si o lingo pesa remarque na yo pesa yango na ndenge moko ya bien non ke na ndenge moko ya mabe. Voilà recette na biso yango yo j'espère que ekosepesa bino na bandako ndenge nalobaki eza ba façon ebele ya kosalela mikate. Voilà oyo eza pe façon mosusu nga mpe nasepelaka nango nasala ba façon ebele ya sala mikate. Donc soki osepeli nango nde tolobaki partager, commenter, aimer et surtout kohésiter te kosabonner na kati ya chaîne na biso. Et voilà, kobosana ka cloche ya notification te parce que ils sont vraiment très important et comment te permettre yo ozwaka bilema nyonso ya chaîne na biso ntango ezokota. Voilà, merci. Na biloko ba ingrédients biloko nga nasaleli soki eza na oyo esepelisi yo te olingi kosalela yango te ndeko. Vraiment merci beaucoup pour na lelo tosuki awa et tokutani na mbala ya nsima bandeko. Bye bye.